Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Mon enfant qui est malade, là-bas, Seigneur, protège. Tu peux filmer, pardon, s'il te plaît, tu peux filmer. Tu peux filmer, Yaya, Bafuta a peu de image, pardon. Tu peux filmer, Yaya. Kande bomoni wana eza grâce fita aolela mwana na ye mais vidéo wana il se retrouve na réseaux sociaux ndenge parce que vidéo eza partout eza na TikTok bamemi na Facebook bato baosala bacommentaire oyo bamoni ke balingi kosala. Premièrement, eloko bakangeli grâce fita eyebani te tokolanda oyo bato baolobana te parce que ngai nakolanda kaka oyo soki ntina koatteindre ye moko grâce fita apesa version na ye moko nde wana na oya osala émission mpona yeba eloko nini bakangeli ye comme si cela n'était pas suffisant bafilme ye batia yango na réseaux sociaux mpo baemelie ye po soki ezaki po ndenge bakangaki soi-disant ndenge version baye nango na réseaux sociaux non version baye nango na réseaux sociaux ezali version ya grâce fita abimaka na mobali ya bato ale nakobima na mobali ya bato wana babimaka na ye ça fait 3 ans wana azobeta oyo ezali oyo ebimi na réseaux sociaux oyo ye na réseaux sociaux sikoyo abimaka na mobali ya bato ça fait 3 ans naki 3 ans wana babimaka mobali wana afutelaka mwana o grâce fita boyoki azolela wana afutelaka ye classe afutelaka ye ndako azwaka charge totale na ye après ye kosala ke il faut bakende spectacle nde grâce fita asengi mobali wana $30,000 mpo soki awuti spectacle asomba motuka azwa pe avion ya business class et puis a changé moi style vestimentaire na ye wana version oyo eye na réseaux sociaux nde sikoyo mobali yango abia opesa ye te nde nzoka ntango babimaka grâce fita filmaka papa ya bato na nudité na ye abandi kosala ye bachantage comme si cela n'était pas suffisant azwi numéro ya mwasi ya papa wana azwi atindeli yango azwi nudité wana atindeli yango mwasi ya papa wana nde mwasi ya papa wana ayoka ye na mobali na ye babongisi na couple nde bakangisi ye mpo likambo wana eyoka na esusu te wana version ya liboso oyo nayoki version ya mibale oyo nayoki ezali parti oyo ya kiatindaki yango epa mwasi ya papa wana na deuxième version nayoki babi mwasi ya papa wana ntango amonika bavideo wana mbaa moko apike crise esali 3 jours yango oyo aza na koma azolamuka te yango papa wana akangisi grâce fita donc ekomi déjà deux versions totelemi na version susu moko te mais tozwi eloko moko te déjà ya officiel baloba exactement bakangi grâce fita mpona nini ka ndenge bavideo yango ezolekaka natangi na commentaire namoni mutu moko alobi te eza makambo moko ya baparcelle familiale wana basuki ka wana ki il paraît parcelle familiale bateki soki mbongo soki grâce azwaki soki mbongo ndenge nini yango bafundi ekomi combien de versions 3 versions donc na 3 versions wana nyonso eza déjà kitoko lisusu te version déjà ya kitoko eza te na kati wana ye kaka nde mutu ayebi pourquoi est-ce que bakangi alors déjà premièrement na sepeli makasi na attitude ya ba Abakouk par rapport à likambo yango na sepeli nango makasi parce que les gens voulaient un peu
batia sila na kati. Mais la plupart des commentaires disent que sila éduka bana te. Bozo imaginer muta fandi pa na bango 20 ans, 30 ans. Akutena sila ana 25 ans. Akutena sila pour Grace Fita, je ne pense pas qu'elle a moins de 25 ans. Non, elle a plus de 25 ans. Alors, akutena sila ana 25 ans nae. Na ki 25 ans nae wana na ti exemple kaka ko banda na 0 ans. Tia koma na 25 ans wana wakutena sila. Est-ce que sila ebi vi nae? Sila muta éduqué ye? Sila kutena na cadre musala, le quoi SB biso to sala la promotion to te kaka bato na biso bien o baso travailler na mama na biso to promouvoir ye sili ayebani na contre SB ayebani posa na label munene na mboka na biso Congo. Menge le bate ke mutu soka yo sale pas sila atazaki na makambo na ye pembeni mbala moka komi sain po akompembe na sila to mbala moka komi mabe soko zaki par exemple ndebi no bolo bawana que sila na maison close et tout soit comme pas sila mbama aussi l'influencer a comme ba mondumba non na sepeli vraiment na attitude ya ba abakuku pe batum susu ba appréhender yango na ndenge on expliquer bino. Mais to kene non na kawana na osapenda analyse. Dernièrement awa mwasi ya Jimmy Belao a publié qui m'échoute. Pour muta confirmer que loko Alexis Wechi. Nda confirmer que mwasi ya Jimmy Belao nde a publié qui m'échoute. Mwasi ya Jimmy Belao a publié qui m'échoute. Ba publié Michou na réseaux sociaux. Tout le monde a vu Michou na réseaux sociaux. Cela, ce n'était pas un problème. Zaki problème te ba condamné kutu Michou da zaki victime. Mais ba condamné ka Michou. Nani amoni vidéo wana ya papa wana entre parenthèses oyo Grace Fit a publié na réseaux sociaux. Eza bolingo. Na olo bango na kota penda na mozindo makasi que eza bolingo. Na bolingo na bango. Et c'est vrai que moi ça sala. Et puis combien de basi basala salami bal ba chantage na cadre bolingo. So sali boete nga pe na sala boete. So sali boete nga pe na sala boete. Atakoute makama mitakala te pour chantage déjà chantage. Mutakala ou pas eza chantage. Mutakala ou pas eza chantage. Na ba couple na makama bolingo ezala nango. Et kofanda dana mobile pendant 3 ans ce qui to ki na version wana oya ki 3 ans wana boza penza sûr que moi sandako atkala ko remarquer que mobile na ye ça ne va pas. Ne vous trompez pas basandako ba yeba kama kambo belé ata mobile aokanisa ke mwasi ayebi te basi bayebaka ata koyeba ngo na ba preuve te mo yeba ngo na feelings akofili yango soki eza vraiment que ya solo ke mwasi ya ndako nde akangisi Grace Fita mibali soki mwasi wana azaka bakuk to abakuk te mais soki olanda émission nanga po amoni peut-être kombo ya Grace Fita nakoloba ke premièrement akangisi Grace Fita po ayebi ki Grace Fita aza mutu a théâtre. Pour ceux qui Grace Fita azaki mutu a théâtre te alinga akangisa ete. Azaki pena l'intention a humilier ye. Sango eye banandenge sango ye bani boye po a humilier ye. Ezalaki intentionnel. Pour ceux qui azaki neka jeune fille ba jeune fille normale nga sana ngote. Alinga sala ngote. Et puis na olobela mwasi wana o akangisi Grace Fita soki eza mwasi wana mutakangisi Grace Fita. Tala mama. Nalobaka ngo toujours basi boti kaka kobundisaka ba makangu ya ba mibali na bino. Soki likambo ezali na mobali na wana mwasi mususu alibanda bosa takaka beaucoup plus na mibali na bino yango moni pe na sepeli vraiment te na likambo que Grace Fita
alongwe entre ye na mobali na ye akoti na mwasi ya ndako na kati wana kote wana na sepe nango te eza erreur makasi parce qu'il faut traiter kaka na moto abimaka na ye ki chantage yango ya bolingo mponga na obenga yango chantage ya bolingo ki chantage yango ya bolingo il fallait que sukaka entre bango mibale mettons ki chantage ya bolingo ekotisi troisième personne place nde mabe ekoti yango wana mais mama ya libala mwasi ya soki eza ya solo mwasi ya mobali wana yo mpo osali kaka erreur parce que makambo bongo mibali bakokana na bango makambo te akoluka kaka grâce fita wana mpo akolinga te afanda mpo na mwasi wana baleki na grâce fita balekisi mpe peut-être bon moment 3 ans eza ebele baza mpe na mwa histoire na bango ekooza mpe balongola mpe zemi ekooza mpe asunga ye mpe na makambo ebele ya mpe na makambo mosusu asala oyo ereusisa na vie na ye eza mpe conseil mpe ya grâce fita baza na mwa histoire na bango 3 ans eza ebele mobali wana aolinga te grâce fita afanda na prison mpo yo moto okangisi ye ata na nzela na ye moko te ata na nzela mosusu akoluka grâce fita abima kaka ntango grâce fita akobima akoluka kaka grâce fita basolola akosenga ye pardon mosusu ku 30 000 ana apesi ye mosusu akopesa yango plus mpo akoluka conscience nezala lave sikoyo mwasi ya ndako mobali na yo akozwa sikoyo likambo wana akokoma koutilize yango lokwa chantage na yo moko mpe esusu yango wana okangisa mbanda mibali baza compliqué yango wana sikoyo mutakala yango ezalaki mutakala na ye moko mobali ezalaki mutakala na yo moko te mutakala na ye moko yo kutu mpe so ozalaki mwasi moko ya malamu olingo mpo ozwaka mutakala yo mpo osimbi yango okomisi yango mpe erreur na ye alinga ye mpe abangaki oza mpe na mutakala na ye mais ntango okei osatake na mwasi ya libanda plutôt que osatake na erreur ya mobali no avivre na mwasi pendant 3 ans wana mpe eza erreur makasi osali donc opesi mobali nango baarme ya kobanda kozatake nango ke okrakanga makasi tano okangisa mwasi ya libanda ozomona ke opesi mobali wana accès ya kokontinue kosala kindumba kotrompe yo kotrompe yo na ndenge nini kotrompe yo na ndenge ke 3 ans wana so oza da mobali moko boye asi atrichako deja akokatani kotricho te akobimisa na grâce fita wana soki apa abimisi grâce fita te grâce fita aobima na ye kaka aobima kaka mais oza sûr ke mbala na akomba moko fidèle à cause eloko wana point d'interrogation donc omitie moko na situation so ye moto apesaki yo conseil okangisa mwana mwasi wana apesi yo conseil ya mabe parce que il fallaki odila yango kaka yo na mobali na yo mwasi ya Jimmy Belao apubliaki naniti Micho ye na Jimmy Belao bazaka ati lelo baza te bakabwana relation ezosimba te dernièrement il y avait des problèmes Jimmy Belao yango ozoka ndenge olobela mwasi na ye moko oyo abala apesela mbongo na bafaçon mo boye ondima te donc okende yango mpenza mpe ti likolo tellement topesa mibali faveur wana ya kozala bainfidèle bakoma kolingalingi yo 70% 30% opesa libanda siko 30% napesaki libanda kuna oza sûr que akozongisa na ndako ezonga 100% mpona yo mama osali erreur odile na mbanda mpona soi-disant osauve image ya mobali na yo mutakala yango yo oyebi yango ye mpe grâce fita yebi yango parce que ntango azwaki video wana azwaki yango après makambo na bango donc mutakala yango yo oyebi yango mwasi grâce fita pa yebi yango mpo ezaka nde kaka mwa video ka nde eza ye mo botel mpe mutakala yango eza nde na video nde kaka mais na minute oyo elikambo esi ekwei na mauvais moment peut-être mauvais endroit oyo esali yo eya mpenza te ki chantage mpenza te ya mwasi ya libanda na mobali na yo parce que bachantage ezalaka na video te ezala mpe na makambo mosusu ebele ezala mpe ata na mwa texte
tout le monde a un chantage monsieur za la pe mona na texte anayebi place ba no batangaka wana pise daka chantage mais je ne pense pas que ça quelqu'un anayebi place ba no batangaka tout na kidnapper ba na olinga okangisa ye osali yango na ndenge kaya kizuwa ozomona na ndenge kaya kizuwa kaka kia na kizuwa mais pour na ngai il fallait qu'il s'attaquer beaucoup plus na mobile na yo parce que mobile na yo aza majeur ebimaki ye ndako ekendaki ye pa grâce elongolaki ye pantalon ebimaki na ye mbula moko te mbula mbala te mbula misatu te selon ndenge explication wana avant toyeba version oyo faut toyeba mais apparemment neti ba agent de l'ordre na biso makambo elekelaki Porsche lors ya braquage on dirait teyaki bango penza te parce que c'est la même chose mutuka wana eza bamituka ya babiro deti bato baya kokanga bato et puis ndenge nini yo mutu ya biro de ozwi ofilme mutu wana po opesa ngo mutu atia ngo na réseaux sociaux et puis aoloba eza téléphone na ngai donc makambo elekelaki police oyo basambisaki bango mpo na makambo ya kofilme prévenu eteyaki bato te eteyaki bato te. Moi je pense que likambo yo mwasi ya ndako azalaki na besoin ba humilier de grâce mais osali erreur maman osali erreur opesi mbali fait vert pour mutu wasi amesana déjà ko vivre na ba corps étranger à part corps ya mwasi na ye o bafanda ane chaque jour na ndako akokaka aozala kaka satisfait te na corps wana kaka et puis lo mususu ebimisisa mobile no grâce fita aobima po nini papa wana koma lokola papa ya mwana grâce fita akoma lokola papa ya mwana grâce fita tozali awa tokozonga ye mo mpe aotanga obima ozonga ne kaka kosala bafilme aozonga donc quelque part réfléchissez moi bien te réfléchissez pendant moi bien te na eloko wana parce que yo moko ofuta conséquence nango lelo te lobi te et je pense que yo po ozala tellement harcelé à tel point que peut-être au baye pe libala wana c'est pas comme ça qu'on agit c'est pas comme ça qu'on agit lelo tozolo bila likambo papa wembati papa wemba azalaki na mwasi ni Amazon o batu nyonso bayebi ase retrouvé na 33 enfants ndeni po ye moko na Amazon baza so na bana 7 te bana 5 si je ne me trompe pas ceux qui 7 te 5 ce que 35 ceux qui 33 bana wana babimba uti wapi ceux qui Amazon il faut que banda kolanda basi nyonso papa wemba libanda kangisa bango yo kasi na basi nyonso libanda wana papa wemba tikala ozoba menace te basi ba menace na bango ka mibali na d'une manière ou d'une autre ba menace ka mibali parce que wana eza domaine mususu peut-être non ngala ça na analyse bokoki jamais koloba que raisonnement nga eza côté ya raisonnement peut-être mobali wana za mbongo ebele ana mbongo ebele mutayebi ki bombongo wango ezaka grâce fita peut-être ana mbongo ebele azana ba condition ya bien atiaka mwasi anda kunena ba condition mo ya bien peut-être grâce fita za mutuka te papa so oza marié wano na mbongo te fanda na mwasi no ya ndako tango loki mwasi mbale c'est-à-dire au créer dépenses mususu ya mibale c'est que grâce fita moneke o ngane ti yozo usinga il faut na baksa moi mukie na sens wana peut-être donc côté wana ke na condamné grâce fita 100% na ngena condamné grâce fita 100% ce que zaki ke ye na papa na babimaraté baza groupe de personnes o basala na chantage à mitakala nde na ngena condamné grâce mais ceux ils en a cadre à bolingo
na condamné penda grâce te. Pourquoi na condamné grâce te? Parce que eza zuwa nde sali grâce fita zo jalousie. Bino no bomona te basa libanda mobala ki rolinga asali jalousie akepe na ndaka nganga sali pe kisi. Bino no bomona ngote. Eza jalousie. Siko nandenge mwasi anda couper. O pa sali pe grâce fita. Eza pe ka jalousie. Na droit. So ba limba traiter lo kwana. Par exemple na cas ya maître ba condamné 100% te ba benga ngo maître mon passionnel na cadre bolingo. Ba traiter ba ka wana mo à part na ebité ba juriste ba za na NG officiel to ba ko le ba kinaza wrong place wana. Jalousie. Dans loi et prévoyant makambu nyonso wana na zuwa mutoko sala zuwa ya na zuwa bolingo. L'amour mutoko sa makambe belé. Donc en réalité ponanga ya makamba bolingo ya bat ba mona na ba mitakala ko to azomona ki wana kuna za ba avantage et puis de trois penengna lo ba sous makambo e mobali wana a prometa grâce fita pine pe boyebi en honte tant baza na chambre na bango tant ba osaba makam na bango makambo mbala na prometa grâce fita boyebi en honte. Donc eza moins compliqué na kota pe na mujino na banda condamné grâce fita 100% yani bolingo na bango esengi bongo bolingo na bango esengi moi chantage moi nini bomona no plusieurs fois tomona basi ebele ya libanda ba osala mibale ya mabala ba chantage na bana o babota na bango soko sali bote na peso mwana te na lakso mwana na te na okanga mwana na exactement ça ba chantage. Nous c'est ça ba chantage. Na monite kao extrêmement ondeni parce que esukeli bango mbali babi na mwasi anda ka bi mutakala mobali na mwasi libanda bi mutakala mbali. Eza bolingo. Eza bolingo bazu esalemi de part et d'autre quoi. Na kati ya mwasi anda ko moi vengeance, na kati ya mwasi libanda moi zuwa bolingo ndeni boye. Donc eza bolingo a obima na ye. Mais ce que question eza boye. Tango aobima wana na mobali wana bakabwani makamba boye komisaka mibali susu très amoureux ya basi wana po na lobi yango ozala redevable na grâce fita et puis grâce fita ako zwa siko eloko wana po ezasu ya video te e koma ya chantage ya bakanganga mwasi no akangisanga e koma bongo mibali baza bakokana bon ba biloko wana te. Donc pour nanga mwasi andako asali erreur il fallait qu'il pas kombo na se retrouver wana faute eza ya mobali na yo faute eza ya mobali na yo fala ko dila ngona mobali na yo yo ko divorcer te parce que ba divorcer na mobali te po na kindumba moko s'attaquer pe na mwasi libanda te. Parce que je ne pense pas que grâce fita na ninga comme na ba extrême ya ko publier mobile wana. Ils na cadre bolingo. Bwana iza avi nanga. Siko pourquoi ko publier grâce? Pourquoi ko zo moment na ya passe ndengwana ko publier yango sko na réseaux sociaux? C'est que intention ya moi sone za ki grâce ya azala humilier. Mabeza kaka que aza humilier pour ça la théâtre pour un personnage public. Oh on a fait ça conseil na batu nion so baza ba public ou ça ka théâtre ou ça na ba chaîne honnête ba biso boy faut ça la très attention biso bata ba réseaux sociaux boy to komi susceptible ya batu ko humilier biso. Na uti ko lo bango soki grâce fita zaki kaka individu moka normal balnge ba salae o ba salie wana te balnge ba salae o ba salie wana te ba salie bon poza mutu moko public de deux poisa qui pas si là et
na lobi yango awa sila n'a rien à voir na sepeli vraiment na attitude ya babacook pe ya bato mosusu réussir ko dissocier sila na makambo mais ko filmer pe moninga boy ko tia pe na réseaux sociaux eza pe ka mabe na sepeli na sepeli makasi na moni bato ebele ba PC force je crois wana dans ça l'émission mosusu pona lobela bato ba PC grâce fita force en tout cas ezala nde boy ezalaka nde boy kopesa na ba force ba courage grâce ya courage eloko sali eza bien te kosala yango lisusu te mais quelque part eza na cadre bolingo na bino na cadre bolingo peut-être omone ki mobala na ngwana ngai azo use ye aza ko utiliser ye ba pasteur bate yango ti bate ya te yango obimana o marié yo ndozo perdre obimana nini nga na o perdre et puis mibali o ba marié mibali o bazaka ba marié alingi mwasi libanda balinga baso na baza fidèle siko yo oboya mwasi na te po balanga bolinga nazala fidèle na yo po nga na bala te nazala ya yo moko yango wana siko na bela mobali wana abaki ok po zala yanga moko nga na obala yo nga na obalo deuxième femme mais en réalité grâce fita na Bellevue bazara ndenge moko différence ezaka kaka que Bellevue mobali na abaki ok na lingo za la fidèle nanga pour na s'assurer que za la fidèle nanga famille ne folie à d'autres malgré que ça officiel parce que na mboka na biso nanu ba officialiser mabala polygamique te na Congo tozaka kana mabala kaka monogamique mata président na biso azaza na ba makangu ne ebongo nani azana bana mikende ngeni Gisèle Mpela ana bana mikende ni Tshisekedi si abala vente abala déjà nani o mama nani ana bana mikolo no babota te itchande to yo kaka entre parenthèses pour vina ba mpe to kokota na kati te bazana bana mikolo to tchaki babota bazana bana mikolo siko bano Gisèle Mpela zana bango ya bana mikie parce que à l'époque tant likambwane le kaka ki babisaka Gisèle Mpela zonga poto azaki na bana je crois ba 5 ans ba 7 ans 5 ans bazaya bana mikie bazaya mikolo te na oki yango pasi makasi po na grâce peut-être na moi faiblesse mais ça na cadre bolingo ndenge Gisèle Mpela zonga poto kuna ebi ndeba pourquoi kanga muno kwa ya ressusciter ebi ndeba fute ba mbongo ba pese ba mbongo ba stabiliser mbala moko po likambwane zate po na bana yango nde sala ke na fatiba kanga mabinemi bana kati erreur makasi pourquoi ko humilier mutu o bosi bokangi bopandi déjà sango bo humilier ye po ndeti nga boy natikalo mona fota mobali wana te natikalo mona mwasi mobali wana te bino bobatami na sima po bolingi bino boyeba na te mais bobimisi mwana bato bo humilier ye bo bebisa réputation na ye po azana position de faiblesse po azana mutu a réseaux sociaux non c'est bonde wanda osala eza bien te yo tango ya olinga mutebi kozana mwasi noza marié pourquoi tu n'étais pas sérieux ofanda na mwasi na bozala na ndako yo bimi libanda donc tango déjà on dit que ko bima da libanda pona mona batu mususu baoloba o grâce fit ça bien te il fallait qu'elle se contenter na mobile na pesa kae pourquoi aller à l'extrême bien on a joué le exemple que ba chantage wana ils na ba forme belé sauf que ya pour une forme wana e charaya ils na forme wana mais nous disons ba forme belé penza ebelé tout le monde a bango tout le monde a rango pe nous mona mais courage grâce fita toyebi que obimana yo
Parce que obomi na omutute, tu n'as tué personne. Obomi mutute. Bolingo na bino esenga ebongo. Moi sanda kunde ayoki zuwa. Mais mobali ana tozali awa. Mama, okasi lokwa so salimbanda bongo mbala ko amona ke moi sinanga soutenir nga. Ofongoli nde porte ya ba mbanda vraiment. Ofongoli porte ba mbanda kokate ke so sali mobali bongo nde aolingo mingi wa bakselo bolingo akomba moko fidèle mais so libanda to kosi. Muto aza dana infidélité déjà vraiment ba infidèle asia a message da ko bimana basi ebele ba changer na pasi. Ba changer na pasi za na batu mususu kutu ya ba réseaux sociaux mususu. Urondima te ke muto ana za infidèle. Mumona ka za infidèle. Eza pasi. Akoye peut-être na filé mo ya mabe. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage vraiment grâce fita. Et au lekranango tempête le kaka. Tozo sambela ka ke okomati na ba moment wana te ba date na biso ezali. Nzamba salo grâce. Ko répéter sous ce loko wana te. Next time, ata mobile na yo moko ya mutu te. Ils na ba chantage ba sala ro sala muninga o menacer mutu na osala bote so sali bote. Mais ya mutakala te, mutakala ezali dignité ya mutu. Mutakala ezali dignité ya mutu. Ba te belé ba komi ko négliger mutakala. Alors que mutakala ezali dignité penza ya mutu. Moni dignité ya mutu. E fandi nde na mutakala na ye. E fai na mutakala na ye. Yango ba te belé ba lobaka ki faut bosa la attention na sexe. Eza pe na ba kisi mususu ezalaka ba tieli okaka nde yo nde osambwisa nde nudité na yo. Mais tout le monde sait que place yo honneur a mutu fandi. Eza nde mutakala na ye. Parce que bakoko finga yo bakoko salo chantage na ba façon nyonso. Mais tant ekoti na ngona mutakala te eza ndenge mususu. Mais ce que longwe déjà na makambo mususu ekoti na mutakala wana eza eloko mususu. Mutakala ya mutu eza c'est sa personne, c'est sa dignité. Et memi yo. Zomona. Beaucoup de courage. Naebi que epe sa famille no pasi. Epe sa ba connaissance no pasi. Toyebaka ke bilo mususu tosalaka eza biso moka atende tompesaka pasi. Eza pe bato oyo baza tout autour na biso bayokaka pe pasi komona biso tozala pe na pasi. Donc eza pasi na yo moko te. Biso pe ba oyo pe tooki pe pasi to regrette to regrette esali pasi. Namoni ba artiste comédien mususu ba encourager ye namoni nani Naomi Barcelone ba PC force. Et puis ça na basi belé bazo commentara pe bazapi babima pe na mibala bato na ba homme marié pe. Donc en fait nazo condamner vraiment moni système eza système ezali eza pas sokutana nga pona nga penza personnellement na ndenga nazo fil kat na nga nazo condamner penza grâce penza makasti za mobali nde nazo condamner. Mibali nde bazana bango soka abali na ye abali ezaka apwatia mwasi mona ndako bamona kiaza na mwasi na ndako mais kokuta na mutu penda bo aza vraiment fidèle 100% boy na génération à lelo ekomi pasi ekomi vraiment pasi to le belaka génération à lelo mais to tala pe ba génération pe o eleki kala. Eza ke ba papa na biso babota na basi misatu basi 3 biso za bana ya ba mama misatu ya ba papa minei papa ku ba papa kutu moi penza te mais ba mama nde okamba abota na basi 5 même na lelo to mona ba mère célibataire ebele ba mère célibataire ba komi ebele. Siko ba mère célibataire wana ba papa bisika bazokende botati ba jeune à lelo au moins na bala pété ma se retrouver abota na basi misatu abota na basi minei mitano
Tout le monde a ba divorce, ils a pe belé. Donc, ils a système on a te ke bo le ba système moko ya extrême pour la grâce. Eh moi na mabe non. Non, parce qu'il y a yebimi. Parce qu'il y a yebimi. Parce qu'il y a binu bimaraté. Beaucoup de courage en tout cas. Nzamba salo grâce. Nzamba peso kimia. Misa passe. Pour na to chité. Toujours chité na biso. Grâce ya abomi mutute. Abomi mutute. Abimi kaka victime ya kozala mutu ya koyebana. Sikoyo abimi susu victime po video wana biso to moni na biso angote. Mais video na ye boye na ngona réseaux sociaux bo humilier ye a komi sous victime. Pourquoi? Bon monende Porsche za kite. Bakangi ye a braqué soit disant braqué. Acte sala ki a braqué isa mabe. Mais après a komi na raison pour anini. Parce que bino bo longole bilamba bo filmer ye po bo humilier ye. Intention a ko humilier wana et pesi grâce ba point ebele. Ba point pensa ebele. Batumsus ba lo ba pourquoi est-ce que si la atiki pensa bakanga grâce akende prison. Grâce. Si la non premièrement a koki côté les mela justice congolaise te. À côté les mela justice congolaise te. Ce beau remarquer bien. Ba période yo bakangaka tendresse dibinga. Ba période bakangaka si la akotaka makambo ya justice te. Pourquoi? Pour si la aza compatriote moko azali noble. Na boye moko a respectaka justice. A respectaka loi. Aza patriote mboka. Elle respecte les lois de la République. Si l'aza éducatrice ya masse, aza ko éduquer masse. Aza indépendante na justice. Aza indépendante. Aza avocate, aza juge, aza police. Ezana bat ou bazana compétence wana. Ce qui si la koki ko assister à cause de peut-être avocat. Ma koki ko telemela ko utiliser peut-être relation monte pour mabe ko mamalam. C'est à la justice congolaise ya ko innocenter mutu. Pour mutu wana azala complètement lavé dans la justice puis azongela musala nae. Grâce à publier mobile wanate. Grâce à statiser bolingo. Na kolo baza victime peut-être ya bolingo nae. Mais si la mettez si en dehors de ça. Grâce à ça muto SB na ebi ke to makam na ko si na justice to ozala kaka ensemble. To lingiye to za ko apporter ba soutien na biso. En tout cas ma mikolozo en tout cas quand on a été koloba na début ya vidéo nanga wana eza ba version auto yoki oyeye na réseaux sociaux mais kolo likambo tango akoma bien tango makambo ane ko sila lelo telobitelo bokuna te bako yambaka une émission akolobela biso eloko ni réellement il est kaka pour à se retrouver na makambo wana. Akolobela biso eloko nini ele kaka pour à se retrouver na makambo wana.
tokoyeba tokolobaka tozalaki na erreur on l'avait jugé misu pe baoya pe kosengi pe pardon s'il est faux. Mais pour le moment, beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup. Ça n'a pas infraction mon boy. Je suis à qui n'en peut coûter na poto. Muta cause waka avec sursis. Mais le quoi est Congo tout le baka bongo. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Na lingi na conclure, mais na lobi likambo nene ya te. Nene ya to sila na no mwa mukene émission oyo nene ya yo ye olobi bana sila SB ba Abakuk boko bomisa bat boko yibisa batu yo sala na Abakuk te oza Abakuk te mo se retrouva na mbonga moyibi ndeni ye kutu alingazwa mbongo na nzela mobali ne oya bimaka na ye oya bimaka na ye nzoto na ye relation na ye 3 ans passés olobi on penda clair basala 3 ans ok mobali na ye abimaka na ye 3 ans passés siko yo to kokolo ba pe kozara pe lesbienne ozaki pe lesbienne to lo bango po muta ko peso confiance ya ebela mbongo ndenge na osa business yo muto za pressé te yo muto za na vie ya pressé te siko se retrouver na mbongo moyibi ndeni okima Congo ozonga te okoma Dubai mabe Chine mabe oza musika mokozonga Congo te soyo sala crime te yango eza na batu mususu eza na makambo ebele batu mususu bazo sala na CC ezoya na réseaux sociaux te ezo scandaliser te pardon parce que ezoya na réseaux sociaux te mais en réalité ceux qui tolobi to fouiller batu je vous dis la famille ezana ba mabe moko boboba kamwisa nga mutu ye moko yango mona nganga ko bateke nga na za malamu te biso tuto mabe eza ba pasteur ba mabe yango mona nga so likamba pasteur ye na yaka na lobby parce que ba pasteur ba ko vivre le quoi ba santu te ba vivre le quoi ba baza ba santu na lola te mo santu azate eloko mususu yo koko osala te mutu mususu akoko osala ngome nyusi za masumu grâce fit asali eza lisumu nene asali pe zape lisumu mais ce que ye lisumu na osala ko eza lisumu te ye utezaka soki kolombo aye na réseau sociaux ye pa ye koloba ce que na koyiba yo ya sengika 30 000 mais yo yiba combien ozwa business no find na mbonga moyibi mama avant kolongole loko na liputa donc azana soni te oza la personne mieux placée te ya ofa na kiti ya kolobela grâce fit ato qui que ce soit mozande misu makasi ma chère yo poza moyibi ti yo poza moyibi yo kuta yibi te asali moi chantage na e peut-être azaki ne pe na intention wana te omona eloko na mona pe ama be makazaka ndenge ekomi na maboko mwasi wana mais yo oza moyibi pinza ya très bonne qualité oyibi pe muninga no pe mwasi pona peut-être na kindenge no ozo mobali moto akopesa ta $10,000 te moyibi muninga no mwasi confiance ngo azali na ngo opesa penda yo mbongo ebele bongo za seke bozali na ba relation mususu arrêtez ça dit ozo yo fandeli mutu na kiti olo makamni lo kwa yo oza na raison lo kwa oza nani oza benga ngoni oza koloba ndeni oza pur mais mo pe moyibi tika bat bafanda di nanga kana lo baka mo eloko wana
mutu ayokola makambo ya Grace Vita aza pe mabe po mona ke mutu nyonso amabe biso nyonso toza bata masumu batia kaka balwa kaka po tokomisa te ke mabe yango ekoma lokwa malamu po tosala lokwa ignorance ezaki mabe te, mais en réalité tout le monde aza mabe. So na ko conclure le balanga bo tout le monde aza neka mabe po to ndima te ke pasteur Marcelo a ko changer mikanda ba date po akomisa biloko mosusu ezalaki commun ya ye moko komona ke na bapasteur na biso bapasteur te tout le monde moto akolongola aza te yango wana balobaka ke mutu na mutu liboso ya Nzambe akosamba selon bafoti na ye. Voilà, bisous, que Dieu vous bénisse. Tokutani mbala sima so naza na suite moko ya makambo to version mosusu nozonga na Nela NG officiel awa SB ekoya te ekangama te aobima spectacle eleka bien makambo nyonso ezala bien elo moko te esalaki eza donc tobanga kute nungu te. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.